Ngai na regretté non de Nazara chrétien. Bon Dieu. Na regretté ma casse ni Nazara chrétien. Na regretté ne nazo ba genou na nga ko fuka ma resembelera moto existate. Donc là na ko zo ba connaissance ni so moni quand on a ignorant ba ko manipuler facile. Regardez même les retombées zo les dans l'église. Je fis un prophète. Comment fait-il que yo mon Nzambe il faut ça à masturbation? Comment fais-tu mon sel Nzambe osa marié mais osa na kantulaki ya dipembeni? On se défendre na image de David, to na Salomon, pas tout. Na la kota qui na siège ba sel Nzambe entre guillemets, même sous combat autant qui a été belé. Je sais, il y en a même d'autres qui ont même couché ma femme. Femme mariée, pasteur nangai, modèle nangai. Il couche avec ma femme. Dans le mal moro grave, retombez à tala comment les chrétiens sont des idiots. Tala comment Moussa Mora, Amen, Daddy, Amen, Daddy, Amen, Daddy. Où est la raison? Mais quand tu qualifies de chrétiens des idiots, idiotie, ils insultent Dieu. Idiotie vient du dérive de allogorithme. Allogorithme fait sortir chrétien. Chrétien donne l'imbécilité. Et les sens, il y a un vocabulaire qu'ils ont employé. Quand je dis à quelqu'un aux imbéciles, l'insulté, imbécile veut dire personne sans intelligence. C'est-à-dire naebisio aux intelligence. Tant aux obenganga moto à science, isme vulgairement n'est pas présenté en moto à science et en moto à soloka. Quand on parle de la science est une étude, analyse approfondie qui doit être présentée pragmatiquement. Tant aux autres, il y a lait de beauté. C'est la science aussi que tu appliques. Ça veut dire tu emploies aux autres utiliser lait de beauté pour naïs à la bien. Non, ok. D'ailleurs, on a bon mais masanga, na masanga, na zongela on na masanga. Ba conseil biso ko ka musique à mokili, musique à mokili na nzambe za raté. C'est la culture. C'est complètement différent. Bongendika. Bongendika. C'est en quoi fait, Bongendika veut dire la personne qui a des arguments solides, irréfutables, irrésistibles et approuvés. Donc, mais comment on peut affirmer dans la société na biso que Jésus a zalate? Ba tu beli baza étonné hein? Eloko ezalaka tango kutani nango. C'est-à-dire, lelo soko kamati mwana moko ya biso bana biso mike otunye Superman existera ta kotombokelela yo. Parce que papa ba kotisa yango bo akoli abotami akuti déjà Superman est là. Et biso pe to koli totaka fima Superman. Yezo yo te aki comme prophète. Lelo okomo yebisa batu ke Yezo wana azalati. Là yoza kote a existaki d'abord. Dans ma tête, il existait et dans mon cœur, il existait. Parce que c'est quelque chose qui était enregistré dans Bangram. C'est ce qu'on m'a présenté. C'est ce que je récite comme enseignement. C'est ce que je récite comme serment. Et Eza jour moko bete. D'ailleurs, pour ton information, Bible ezali parole de Dieu te. Ezali blanchissement. On a simbia. Ezali blanchissement. Mota bangi ya ko longola ne papier ameli bangi. Ezali blanchissement. Mais vous allez comprendre que même l'église catholique ba yebi ndenge ba komaki on est ba sangi. Donc ba on batika ko komate. Donc bref déjà. Alors donc je ne peux pas me considérer comme un antichrist. Pourquoi? Parce que Jésus a existé. A existé en été. Donc vous continuez à affirmer en gros. Jésus a existé. Jésus a égrégore. Égrégore. Jésus a égrégore. Jésus a existé. Nenazawa, je suis en bonne santé. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing.
avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Shalom bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde entier. C'est votre humble prophète Samuel Eric Kasso, maréchal. Tobengisi na milulu moko ekozala le 17 mai 2023. Milulu wana tobengi yango to demana na kombo ya remise et reprise. Thème o nzamba biso cette fois-ci na ndeko parce que c'est la 14e édition ya remise et reprise. Apesi biso thème mise en place. Oyo kola pesi biso. Je crois autour des Arabes, ils ont un centre missionnaire international, ciel ouvert. Ils ont juste dans le quartier Bianda. Arel, Bele, Mongafula, avenue Mwende, numéro 19. Et pas le révérend pasteur Papi, Oyoapi, Ayambi, Milulu cette fois-ci, et Gozalawana. Bande Konyo Soboya, Bakanyo Soboya, Mutumoko Zangate. Lorsque la chimie, je suis en train de voir, à mon drapeau. Le drapeau la moni drapeau la prise. Otuni biso erni 14h to bana milu de ces bandits. Donc mutu moko azangate, ilulu ane zapona yo, ezapona ye et puis zapona fa mobimba. To kutana na centre missionnaire international au babenga au ciel ouvert na Bianda na veni Mwende numéro 19. R14 le 17 mai 2023. Boya Ebele et Nzambalola Arozanga Topombola Bino. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là bato mawa basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Merci balandi ya chez biso télévision. Bokamwe bomoninga lisusu awa mokolo ya lelo président Chic ndenge asalaka kaka apesi biso so occasion toya poteto continuer na ko présenter bino ba émission oyo ezali ko sala malakati ya chez biso lelo ezali émission moko très particulier par rapport ya ba réaction o bino bosali na émission ya liboso oyo Chic Mukadi ayambaki ye et ba réaction ezalaki ebele oyo esali que ba chrétien ebele bato oyo nyonso balandaka chez biso oyo balingaka chez biso ba réagisaki par rapport ya invité moko Chic Mukadi ayambaki awa
tozongisi ye lisusu mpo tomeka lisusu kosolola na ye na makambo nyonso bino botunaki biso makambo réaction na bino par rapport ya oyo nyonso ye alobaki. C'est vrai que toyambaka mingi bato oyo bazalaki bato akisi bakatiere bakomi chrétien bakomi prophète basalaka ba témoignage na bango chaîne oyo ezalaka ndenge na mais lelo mikolo eleki particulièrement Chic Mukadi ayambaki un ancien prophète oyo a changé alobi makambo nyonso azalaki kosala ezalaki du bluff et que makambo nyonso wana ezalaki nango lokuta. Alors ba réaction na bino est tout à fait normal parce que vous voyez que chez biso to présentaka bino recette moko ya ba chrétien oyo ba pasteur ba yaka côté ya o ba pasteur ba ndeko ba yaka kosala ba témoignage de vie na bango nde yango tozongisi ye lisusu par rapport ya ba réaction na bino par rapport ya kosilika na bino pour que to meka lisusu kosolola na ye elongo ndeko wana to yeba esika nini ye akomi azali wapi réellement par rapport à Jésus, par rapport à la chrétienté, par rapport à l'évolution à makambo ndenge ezali kotambola na monde. Ndeko Kofi Ewana mbote na yo. Mbote papa, comment on a Kofi Ewana Enyangola. Na bongisi yango. Kofi Ewana Enyangola. Exactement. Aujourd'hui, ma réaction par rapport à l'émission Oyo Sala qui parce que biso na évité so tangi na ba commentaire ba tout ba lobby mingi par rapport à makamonyo so boloba qui la fois passée. Bon, premièrement, je suis très heureux et puis na esengo mingi réaction ezali d'abord naturelle. Parce que connaissance approfondie ou bien irrésistible quand quelqu'un a les bongendika, c'est complètement différent. Bongendika. En fait, bongendika veut dire la personne qui a des arguments solides, irréfutables, irrésistibles et approuvés. C'est ça qu'on appelle une personne qui a les bongendika. Voilà. Donc, quand quelqu'un n'est pas à la hauteur de comprendre la quintessence de la chose, Motaro peut réagir naturellement selon l'émotion. Ou à un système neurone naïf, nervosité naïf, paf, à réagir. Donc, il faut quoi accepter. Il faut quoi accepter. Mais comment on peut affirmer dans la société na biso que Jésus a zalate ba tu bele baza étonné hein eloko ezalaka tango kutani nango pona yo ekomi eloko wana ekomi kozala c'est-à-dire lelo soko kamati mwana moko ya biso bana biso mike otunye Superman existera ta kotombokelela yo parce que ba para ba kotisa yango bo akoli abotami akuti déjà Superman est là et biso pe to koli totaka fima Superman soko ebisi na okena lopoto tuni bana misuso ba botami Père Noël n'existe pas, il risquerait de s'opposer contre toi parce qu'à ce moment a un impact ya Père Noël a dit déjà que mondialement le 25 novembre, le décembre, ils allaient mondialement battre tout, na rosomba, kili, cadeau, kili. Donc, comprenez cela. Alors, moto, c'est quoi, ça bongendika. Quand tu as le bongendika, tu as la connaissance approfondie. Il y a des choses que tu pourrais présenter. Moto, c'est quoi, ça nouveau pour naïe. Sika. Tango sika. Ça lui rend un peu mal à l'aise. Et surtout, ce gars s'attache déjà à l'eau, qu'on est comme une vérité absolue. Autrement dit, une vérité établie. Et au longolais, ne lo kwane koza moi, et koza déjà moi passe. Mais ce gars il monta maele, a reçu une analyse. O bengaka observation et constant. Mais comment se fait-il que Yezo yote aki comme prophète, lelo okomo yue bisabatu que Yezo ana azalati. Là yoza kote yae, a existaki d'abord. Oui, là nazoteye. Dans ma tête, il existait. Ah, il existait dans ma tête, il existait. Et dans mon cœur, il existait. Parce que c'est quelque chose qui était enregistré dans Bangram. C'est ce qu'on m'a présenté. C'est ce que je récite comme enseignement. C'est ce que je récite comme serment. Et ça, jour moko bete. Ezali koko la banso. Jour nyonso. Dimanche, semaine, oko kamatea. Tango iso. Envola lo sambeli.
Avant Bimonsambele otangi komone, mais c'est normal que tu puisses considérer que son existence. Et puis, ok, mon sika, il y a eu quelques retombées à moi, des témoignages songolo, mais ça te donne une affirmation, une confirmation qu'il existe. Qu'il existe à l'époque pour moi. Mais pourquoi les lots bouillés? Bon, baboya ke loko ezaki. Et loko ezaki to boya te. Mais quand au moment où elle existait qui na mutema na makanisi na o. Na ko fongola siko baboya ke loko ezalaki, ozaki na mwasi boboyani okoba na boye. Yo tigala ko bimana mwasi te, na ko pesa exemple. Amida, Tota Amida. Obi na boya Amida, on va te considérer pour un vrai crétin. Il n'y a rien comme référence qui prouve que tu as eu même des relations, même en présentiel. Mais ce que na boya na mwasi wana, il y a une confirmation que bozalaka. Il faut na novo boya, il faut na nous adzala. Mais yo azalaki na mutema. Nga azalaki na likanisi. Likanisi ezali imaginaire qui prend des ailes. Alors, si vous avez fungola, motune yayo. Ouais. Motune yayo. Dans ali tolérant, même ba otoba rota abiso. Et là, on a reçu na moto à rota la alongo la faiblesse. Il y a kanda, ils ont dit faiblesse. Zana on a cerveau analysé. Soza na capacité à argumenter, c'est une bonne chose. Que aucun, parce que la plupart il y a des débats dans sali. D'abord débat ils allaient insulter. Débat ils allaient. Ok. Débat ils insulté. Débat ils allaient purement scientifique. Chaque partie doit présenter des arguments solides, irréfutables et approuvés. Et la conclusion du débat permet à ceux qui n'ont partie nyonso va tirer sur au faveur ou va bien valeur ajoutée. Voilà. Bata ceux qui argumentation il y a songolo pakala ceux qui et benda mais argument yo se fait à la référence. Fait à la référence pour ezapin malamu. Donc voilà, quand je parle de choses les vraies. Mais quand tu dis que Jésus a existé, c'est que yo po yebi ke nzamba zalaka te. Bon, nuance. Il faut ça la nuance. Il faut ça la nuance. Nzambe olobiango na monoko ya biso na lango ya ngai nzambi. Dieu. Nzambi dans notre langue. Voilà. C'est ce que nos ancêtres à l'époque disaient. Nzambi. Dieu c'est en français. C'est une traduction directe. C'est déjà des choses. Si on appelle ça dans la mission, il y a quelqu'un qui appelle ça explication. Qu'est-ce que signifie Dieu? Voilà. Alors, Nzambi a existé parce que bazo présenté dans le cadre monothéisme. Monothéisme est l'unique. Moko, l'être suprême. Ouais. Mais monothéisme est dérivé dans le polythéisme. O ebengi banzambe. Nde place bolobaka Elohim. Yangwana balobi le divin, les divinités. Quand on dit Elohim, Elohim est pessi Eloa. Eloa na boina rabashina bande ya maroba na obanga na mission musu nazo ke mo lombango. Eloa ebimina elle qui veut dire Dieu en français. Im qui veut dire plusieurs. Là ozoba Elohim ozoloba le divin. Ça veut dire yango balobaka créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Une complicité polythéisme de divinité, mais dans une pensée monothéisme unique. Descendons, confondons l'air, car de peur que l'un d'eux devienne comme l'un de nous. Donc, Nasuki wana. Papa Nangai. Oui. Papa Nangai. Batu ba za ko reprocher biso par rapport à ba commentaire au vu et que oza plus na ba théorie ya makasi, ozo mema biso na ba définition moko tout petit peu compliqué pour embrouiller peuple de Dieu. Bango de balobi ozo mema na to kitapena na se maman wa teka makala na coin à comprendre makambo yo zoloba de telle sorte que message na yo penza ba ça la différence nango parce que la plupart ya batu na kati ya na ba commentaire na bango pe na ndenge ba bengi biso na chaîne ezali boyamba yete azali antichrist boyamba yete azali muto azako bu aye po abungisa batu nzela par rapport à wana ozo oko réagir ndenge. Bon, ngai na sepela na ngai je suis très à l'aise aux antichrist ezayo muto koloba na confirmer le roté antichrist ezane te muto roté mais Jésus. Ouais. Voilà, ça c'est vous qui le dites.
mais il faut que le moko monto na difficulté pour comprendre un niveau à cerveau na ba benyango engrammes, les engrammes. Yoka ba moka ya passe. Les engrammes na lingala to koloba moboko na yo cerveau na yo. Po yo zala yo ezali en fonction o ezala kati ya bongo na yo. Soki yo ne naza na sisa université na trichate. Na sisa université na trichate na ebine ba trichate. Donc bongo na ngai fait ça là. Donc ndenge ba créer ngai auto bona Bible bolobi créons l'homme à notre image, une complicité. Ça veut dire je suis l'image des divinités de Dieu. Oh bolo bana lo poto Dieu. Alors en étant l'image, je dois refléter la divinité. Je dois être intelligent, sage, je dois avoir la connaissance. D'ailleurs sur lequel a beaucoup dans Osée 4:6 balobi mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc, cela veut dire, mais une contradiction, Zali, hein? Parce qu'à la fois, tu réunis Bible, et puis, entre-temps, tu te réfères à Makambo Oyo. Bible Zoloba, pour expliquer Makambo. Pour expliquer Makambo. Ngai contradiction été. Donc, dans une référence où les gens sont habitués déjà. D'ailleurs, pour ton information, Bible ezali parole de Dieu te. Ezali blanchissement. On a simbia. Ezali blanchissement. Mota banga ko longolane papier ameli bangi. Ezali blanchissement. Oyo bango ba blanchir pour basa la Bible. Basa yango ça fait 150 ans pour ba réunir yango. Bazo bisabino Tom, nani Marc, Jean, Pierre, nani Matthieu bango ba komagi ba évangile wana nyonso soki ba nini. Mais en réalité, c'était des pécheurs, des gens qui n'avaient rien étudié, qui ne connaissaient rien, mais qui vous ont écrit des choses avec des grammaires pareilles, avec des ponctuations, tout ça pareil. Mais vous allez comprendre que même l'église catholique ba ebindenge ba komaki on est ba 5. Donc bango ba tika ko pomate. Donc blef déjà. Alors Bible oyo ezali blanchissement. Ça veut dire ezali eloko outi na medu neptière, les paroles sacrées. Bazoka en Égypte antique, ba blanchir ango pour dominer la population. Mais contradiction et ité, on a roloba, ça permet de faire des références à oboza habitués pour vous décortiquer l'essentiel. Alors tant on a roloba que la connaissance quand on est ignorant. Babiloko mingi oyo bakoko lakisa lelo to na nini na Android mais moto akala salela ki Android était soko zongo lakisa ya akoloba waouh, ça veut dire c'est nouveau ba o ezo bima lisusu. Donc ça dit au fur et à mesure perfection zo salema yango ba lobaka na kati ya connaissance il faut qu'on creuser tant ozo creuser ozo pousse na pembeni ya absolue vérité. Alors ngai seconde nazawa j'ai déjà compris des choses, donc je ne peux pas me considéré comme un antichrist. Pourquoi? Parce que Jésus a existé. A existé, a été. Donc, vous continuez à affirmer en gros. Jésus a existé. Jésus a égrégore. Égrégore. Jésus a égrégore. Jésus a existé. Nenazawa, je suis en bonne santé. Ate kuta boy ngenzama exista. Ate. Aboy kenzama exista. Mais en bonne santé, azo travail, azo vivre, azo bota. Aboy. Pe azo mataba vie, azo protégé. Pour naïe, il est protégé selon ses concepts. Mais moto pas au sambe la paix mingi pas au kufa yé pas au connaître accident pas au boma yé pe azo be la pas kufi na hôpital mais que au sambe la moto pe boy ne pe ko sambe la yé pas au. Donc ça il faut comprendre des choses pour ne pas traîner là-dessus. Alors ngai shikoyo na ba recherche nyonso ya connaissance dans zanango, je me suis rendu compte que Yesu existait. Yesu a purement invention égrégorique azakutu lié na allogorique. Non motun ba mama ya ba mapa wana. Mama ya mapa faute na été. Soki a mi pesi discipline a luka yekola ya omona ka motalobi naza ko teka pona tanga. Po ani amatisa moi niveau. Niveau na ezali po ami sepelisa kaka te po aza na ignorance te. Na domaine nuance na secteur nuance oyoka professeur 2, docteur 2, architecte de Kingani, expert en. Pourquoi? Parce que a développé connaissance sur secteur plus avancé par rapport à ça. C'est au cas faut na match niveau pour ngaipe. Donc na nuance on est bon. Donc eza makambo yo bosolola ki na émission o elekaki o mekaki koloba ko expliquer makambo nyonso ya Jésus ndenga existate ndenga Bible za blanchi et tout consort.
et puis kozala chrétien pour na yo pe olobaki ke eza eloko moko ya tina te. Ngai na regretté non de nazara chrétien. Bon Dieu. Na regretté ma casse ni nazara chrétien. Na regretté ne nazo ba genou na nga ko fuka ma ressemblera moto existate. Na regretté ma casse. Le mot Christ ça existait, le mot Christ c'est Horus. Donc là vous avez connaissance nous sommes quand on est ignorant, on manipule facile. Regardez même les retombées dans l'église. Je fis un prophète. Obi motoso le galaté a besoin à vendre visibilité à se faire accepter. Ngai a besoin de se faire accepter. Ngai a besoin de recadrer les choses telles qu'elles sont. C'est déjà différent. Donc bandeko bazola nangai, je n'ai pas besoin de mangai ba se plaindre. Non, j'ai besoin de recadrer la vérité point barre. Mais motoso le cas a besoin de se faire accepter, de se faire aimer. Il y a sens même nuance, même intention à manipulation. Est-ce que vous êtes prêt? Parce que bato bazolanda biso la plupart baza ba chrétiens, ba pasteur bazali, ba docteur na ndenge ya évangile bazali. Est-ce que vous êtes prêt à débattre na bango par rapport à makambo nyo sozolo? Je fais plus de, si je dois noter, je crois plus de 200 débats avec des pasteurs. Et le tout dernier, je fais avec 61 pasteurs. 61 femmes, hommes. C'était compliqué. La seule chose que sur Bolingito ça débat, je demande deux choses. Moralité, argumentation. Ça veut dire pas d'insulte, pas de bassesse, pas de kanda, mais plus qu'argumenter, qu'au confirmer, qu'au démontrer, biloko débattre. Voilà. Je suis prêt, Nanyos. D'accord. Azali prêt à débattre na Moutonyonso ou à se présenter. Yoza pasteur, oza mosaya nzambe, oza na ba connaissance. Yeyo alingo yebisa biso ke Yesu exista te. Mais yo yebi ke Yesu exista. Ba porte ya chez biso télévision eza ya kofungwa ma pona mutu nyonso o akoyi koya ko argumenter na makambo oyo amoni ke eza kotamula malamu te. Alors toldingi kokota na vivre ya sujet na biso ya émission lelo pona koyeba ndenge nini yo olongwa ki prophète et puis okomi na makambo. Makambo nini? Makambo yozoloba wana ya kuboya Bible kuboya makambo. D'abord, je dois me présenter. Ceux qui bomoni croient au eza croix ankh. Croix ankh veut dire croix de la vie. Na l'église de réveil batang sebino croix kindoki. Na l'église de réveil sebino eza bat science occulte. Na l'église de réveil bozara na deux systèmes. Qui est derrière ma souffrance, Satan zo bundisangai, il faut que kata balia et tchiri boko baksa o boyebi. Et puis pour na bika na bomoy, il faut que sambela mingi retraite, jeûne etc. Voilà. Naba dim etc. Bah si nous croit au ezali à kindoki. Alors à l'époque, c'est ce que moi je croyais. À l'époque. Alors, je me suis rendu compte que cette croix n'est simplement la croix de la vie. Ah ouais, ils ont fait sa expression. Il y a libomo ya mwasi o to bengaka bobenga ngoni na lopoto place moi na vandaka bobenga ngoni pona lo ba mansote yo moko ko bimisa place moi na vandaka awa loboko ya mwasi a loboko ya mobali et ça donne la vie nde eboti mwana unité wana mobali na mwasi na eboti mwana. Donc c'est ce que ça signifie croix de la vie éternelle. Nazali kamit veut dire même yozo talangoza kamit même yoza kamit. Atozali chrétien oza kamit, on a expliqué oza kamit, c'est ignorance. Même moto azo ko filmer na sima. Kamit. Azali kamit, même ba néonion sur la réalisation ba kamit. Boza ba kamit mais boza ba ignorant. C'est-à-dire non oza wana ozali ba sala au lavage de cerveau. Même ba ndeko botanga même ba pasteur. D'ailleurs tous les gens aiment être pasteur. Tokende nan kamit ezanini. Ya on aza ko expliquer. Oza kamit yengo lobani. Et zala na kamiti yo moko expliquer après. Na ko expliquer. Pour son ngaya couleur ni. Mwindut. Ya yo exemple couleur ni. Mwindut pe kaka. OK. Makile za rouge. Ya OK, merci. Tokokaniti. Oza africain, toza africain te. Congolais. Oza congolais. Africain des pères et des mères. Ngana congolais to oui ou non? Ye poza congolais. OK. Comment no mboka ezali? Jojo Lukuji. Voilà, bakoko no bauta. Oh, bazali. Bazali awa baguta awa. Bazali awa. Olia kapondu. Oh. Ngani mna poser ma question. Yango réponse danga pe mahamoti. Siko obala.
Au sala mariage coutumier. Nasalaka yango. Voilà, au salaka yango na suki wana. Ndambo na pesio exemple tokokani. Mokekak. Cela veut dire être kamit, c'est être ce que je viens de démontrer. Être noir. Avoir le respect de sa tradition. Avoir le respect de ses ancêtres. Avoir le respect de sa culture. Être fier de sa peau. Être fier de sa culture. De ses... Kokwa komi pembe, komi mukolo suki a pembe, église de bengie ndoki. Or bibliothèque sagesse mobimba. Coutume na balobi ndoki, kindoki. Oyini coutume. Tango okata ba lien, okata ba lien te, ozo boya nde trace no mobimba. S'il vous plaît. Prophète, okomi kamit. Je suis kamit na zongi na vraie source o esengela kitozala. O esengeli biso sotozala. Pas de problème. Comment passage wana isalamaki? Passage wana isalami premièrement en tant qu'un ancien prophète avec beaucoup de regrets. Je regrette d'être prophète. Je regrette vraiment d'être prophète. Ah, bah ancêtre balimisa. Donc moi pem kimi ezarapo na ki prophète wana na leba tu faanga te. Intention zaki faanga te. Donc yo problème na yo zaka ba prophète badia kambongo. Ni watorokoma ana. Torokoma ana. Makambo alikatif torokoma. Na saleli nzambe na ndenge wana ndenge tokanisaka na sali nyonso. Na yeko constater que bandeko baninga ba pasteur ba prophète ce sont des facteurs. Ba vrai fakula o abenga pena ba mythomane. Ba vrai facteur. Ba sali. Comment yo okokoza na facilité coucher femme mariée oza ne pas à l'aise pour maintenir cher côté. Pardon. To évoluer. Comment yo okokoza la oyebi ko matina cher ndongo za côté oyebi ke eza intention il faut faire bima. Oyebi bien que na matière il faut na beta matière de manière il faut mbonge bima. L'évangélisation eza accompagné toujours na ndenge ba yebisaki biso. Ndenge ba yebisaka biso. Bato ba ko soutenir. Ndenge ba yebisaka biso. Comment fait-il que yo monseigne l'anzambe il faut ça à masturbation? Comment fait-tu yo monseigne l'anzambe osa marié mais osa na kantulaki a dipembeni? On se défendre na image à David, ton à Salomon, pas de problème. Oh makabo yo pour ça la kitango zala ki prophète. Heureusement, hein? Heureusement. Ya on a lobby regret na ngeza ndenge na zalaka mais et si on ezali po ezali blo na sagite na sepe la place wana. Au moins ça me réjouit. Mike Mukadi chef na yo azaki mwana na ngai mukolo cheno azaki fidèle na nga mon fils. Ya tikala chrétien. Le problème était azaki fils na ngai na moi signé na bana tout ça na kena mangenge 83 fois. Na mangenge so na mati tante na nga na mte so recommandé ni bad bander oya so plus de 200 300 personnes. Donc il y avait du travail. Comment mon sel Nzambe bosali à faire aux en intention il faut les que la moninga. Wana bo moto. Mais quand tu dis que tu es homme de Dieu, bon moto rozande. Est-ce que vous comprenez le sens ya kozala ko bengama homme de Dieu? Est-ce que vous comprenez le sens wana? Donc yo lingi homme quand de Dieu. Quand on s'appelle homme de Dieu, parfait. Mais c'est possible d'être parfait. La perfection, c'est ça qu'on transcender en l'homme. C'est ça la spiritualité. Mais la perfection, c'est du jour au jour. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Hein? Comment tu te permets de te dire homme de Dieu? Oyebi très bien que tu es zawana. Omelana yo ozo peksabat bo melamasanga. D'ailleurs, bande on a bo melamasanga. Nga melamasanga. Na zongela melamasanga. Bakose biso koyoka musique mokili. Oh, musique mokili na nzambe ezalaka te. C'est la culture. La musique c'est la culture. Ça dépend des textes. Ce qui texte na yo olingi orientango okumisa lettre suprême parce que moto azo biso ayebi musique nzambe mais azo beta basi bo utiliser terme j'aime plus de valeur azo sala makamba mabe mais azo samele azo yembele bino banze nzambe. Botikali na image et apparence que mo sena nzambe boyeba bomona ba retomber belé. Mais motazo te abino après c'est une apparence là mo sena nzambe mais en secret en fait la vraie vie de la personne. La vraie vie de la personne. Ou l'identité réelle de la personne c'est quand il est en secret. Ce n'est pas quand il est en public. Donc eloko oyo ekimisa yo makambo nzambe izaka ba constat wana. Ça c'est premier conflit. Il y a plusieurs conflits. Premier conflit ezeli d'abord être
moins sérieux. Ce sont des personnes moins sérieuses qui ne sont pas honnêtes. Dans la côte qui na siège basel entre guillemets même sous ce combat autant été et belé. Je sais, il y en a même d'autres qui ont même couché ma femme. Femme mariée, pasteur nangai, modèle nangai, il couche avec ma femme. Azo le borona selta zo sambele la biso. Mais là qui yanke mukili azo comprendre que bêtise azo seulement azo continue ko berner ngala malobanza mais ils ont empêché ngana réfléchir. Donc quand tu t'es révolté. Non, ce n'est pas une révolte. Non, tu t'es révolté parce qu'il y a eu des choses. Non, je vais vous expliquer. Révolte, quand tu te révoltes, c'est pour faire du mal. C'est pour réagir, pour venger. Ouais. C'est ça, sens, il y a révolte. Voilà, c'est une façon de se venger. Mais moi, ils allaient plus prise de conscience, il y a ignorance, on a dit, bon, la femme, je ne peux pas rebondir la moi si. Avant, il y a des gens, donc, faut ça faire. Tu continues, Yomorosa idiote, tu continues avec ton idiotie. Mais vous allez comprendre, ce sont des retombées de ce qu'ils disent, ce n'est pas de ce qu'ils font, de pas ce qu'ils sont. Ils sont dans le mal. Dans le mal morograve. Retombées, Zaratala, comment les chrétiens sont des idiots. Tala, comment Moussa Mora, Amen, Daddy. Amen, Daddy. Amen, Daddy. Où est la raison? Mais yo, lingi insulte, mais quand tu qualifies les chrétiens des idiots, ils ont appelé. Idiotie, ils ont insulté. Idiotie vient du dérive des algorithmes. Algorithme fait sortir chrétien. Chrétien donne l'imbécilité, tout ça. Mais dans le sens, il y a biso. Non, je dis bien, il faut bien comprendre les nuances et les sens, il y a un vocabulaire qu'ils ont employé. Quand je dis à quelqu'un aux imbéciles, l'insulté, imbécile veut dire personne sans intelligence. C'est-à-dire, na ebisio aux intelligence. Mais et pas la biso comme les alliés vulgaires, comme et pas la biso non, et pas la biso s'est présenté vulgairement. Ça veut dire, son a bien imbécile, fini. En fait, net na biloro msuto komi sango vulgaire, sens nango ezate. Non. Naza pur scientifique. Donc quand je parle, je prends les sens et les nuances du mot et du vocabulaire. Mais est-ce que bon. Donc moto azam bien on est pas nalingi pe o meka kozala na utiliser ba similaire mususu. Un peu modéré parce que eza ba mot oyo na kati ya société na biso ça choque. Voilà, nazo ba sens mususu. Voilà, ils ont choqué alors et mais malheureusement, c'est ça le vrai sens. Tango moni ndengwana nde uzunzela mususu, uzu décision okenenzela mususu. Bon, je commençais parce que na ba commentaire ya émission wana to retenir deux choses. Eza ya liboso ba qualifier muto ba science. Avant évoluer na expliquer wana. Ndeko na ngai. Yango no mono tu kopé sanga explication ya ba mot. Nuance ya ba mot étymologique, etc. Tout ça. Moni tango motaza na ignorance, ako tomboka na kati ya ignorance, mais il est ignorant. Moto mususu koloba lopoto ezali maelete, ezali linguistique, ça veut dire ça te permet la langue à communication. Ils ont dépendre où utiliser. Tango ozo benganga moto à science, isme vulgairement n'est pas présenté en moto à science et moto soloka. Ouais, moto azana makambo ya. Quand on parle de la science est une étude, analyse approfondie qui doit être présentée pragmatiquement. C'est ça la science, étude, na mokuse, recherche, tout ça. Ça veut dire, nena lati dino, ezali retomber à science, basali analyse, étude, comment basa la djinn, ndeyo lati. Tant on a tient montre, ezali science, ça veut dire étude, comment basa la modèle ya boy pour que fonctionne. Tant on a la caméra, on a la lumière, nous c'est la science. Tant aux autres, il y a l'aide de beauté. C'est la science aussi que tu appliques. Ça veut dire tu emploies aux autres utiliser l'aide de beauté pour naweza la bien. Non, toke na ba théorie wana te. Si oyo science wana oyo bango balobaka. O balobaka wana eza oyebi yango. Non, oyebi yango na sens o bango balobaka parce que chaque mot aussi quand on l'emploie, ils ont un contexte nango. Quand les gens disent que la science na milieu oyo, bah yebi pe que science, il y a classe, il y a ba étude existaka. Mais quand on parle de la science, na comportement na auto na makambo oyo zoloba, on suppose que tu es na banzela mususu. Bon, nzela mususu, d'abord je suis très content. Nazalanga na sengo makasi, je suis un homme de la science. Oui, je suis un scientifique, un archéologue.
linguiste, tout ça, j'aime ça. Mais na kenango mbala moko. Na sens o bato balobeli. Na sens ya isme, babengango isme. Na sens ya isme baloba na sens ya ko abiser. Ça veut dire oyo yo zozela ezali motabaskisi. Motabasoloka. Muto donc banzela ya mobulu. Mais je vous apprends que la science toba qui ça coûte occulte. Quand on parle de la science occulte, la science donne directement les études, le recherche, l'analyse sur n'importe quel secteur. Dans le domaine spirituel, j'ai la connaissance, il y a domaine spirituel. Je connais assez dans le spirituel. Alors, occulte veut dire ce qui est caché. Donc, si on a une science occulte, on a là. Parce que on a la connaissance où ils ont caché, biloko yo yebite. Bongo bino, entre oza nango ana Kamit, comme Kamit, Maïkari, Rose Croix, quelle est la place ya kozala Kamit par rapport à biloko wana nyoso? Bon, d'abord, Maïkari, bazana o babengaka les dieux sous. Bazana dojo, les dieux sous. Bazana o ba initiara ba babengango tchuki na misae, ça prend 2 semaines. Bato Maïkari nyoso ba yebiango, ça prend 2 semaines le tchuki na misae pona ko utiliser ba gugu biji. Donc ça ils utilisent. Alors, Rose Croix baza amorque, bakabona baroma mi balé. Baza pena croyance na bango et comme dogme mobimba. Donc yango na pe ba Kamit pe ba ye. Nazo avancé. Ozui ba Ekankar ba utilisaka le yu, HU, le yu, baza na manta. Donc bazo transmettre l'énergie ba na manta comme l'être suprême comme Bouddha na bango. Aza na perfection nango azo transmettre ba énergie à yu, ba benga bango ba shela, shela veut dire disciple ou carrément équiste. Soko zui batu ya Maria bazana Krishna. Voilà, ozui batu Bouddha nyonswan. Mais biso ba Kamit ba source nyonswana. Il y a qu'une seule spiritualité, il y a plusieurs religions. Nous sommes spirituels. Notre spiritualité est vandi na spirituel ancestral. Ça veut dire origine oyo e boti ba dogme nyons, e boti ba Illuminati, e boti ba franc-maçon, e boti ba religion, ba église des réveils, e boti ba église abrahamique. Islam et botamikuna nyonso on est botami na Kamit. Donc Kamit ndeza makasi ko le kabango nyonso. Le kamitisme ça veut dire ezali début ya spiritualité à nyonso oyo ba ancêtre bazali na compte. Ba on ba créer nyonso o tozo salela. Si oyo bango ba créer ba dogme o bo benga ba religion pona ba fin lucratif. Ce qui est différent. Si oyo ba modifier ba blanchir makambe belé. Islam pas blanchir na ndenge na appartient à Mahomet. Oh, il peut blanchir, voilà. Mais seulement, vrai sens, il y a spiritualité, c'est être Kamit. Bah, ebisio que ancêtre non, azakindoki. Mais aux sambela ancêtre ya motomosus. Otie foi na on ancêtre ya motomosus. Ozondima, bah ebisio na peu ce exemple simple. Sur na latine tibilo na biso ba africain o maya kana biso ba africain. Soko talinga na miso mabe, muta misala. Mais si on a dit chapelet, ok à l'aise. Mais papa, où est la différence? Yo tche chapelet, olobi wana de bandima. Ozui e bakata ya ikuluzu, ozui e kekoche, oye kofuka melelango, eti ya Marie. Et en plus pour vous signaler na Vatican, pape nyonso ba fuka melanga jamais Marie à Pembe. Ba fuka melanga la Vierge noire. La Vierge noire, nazana ba vidéo, je suis un archéologue. Ça veut dire énergie nyonso et Grégor ba yebiango. Alors on va payer sarabino, bozel la bino gaga. Oui amen, oui amen. Mais ce qui na comprendre bien makambo ezoloba ya ancêtre tout consort. Différence exacte na l'église des noirs. Église des noirs na pesi bango mbote, toza tolérant. Église des noirs image na ye na bango ndenge bat bazola yango na ndenge wana na pesi wa mbote na en passant non mais on dirait mais eza babengaka yango donc église des noirs bazana babengaka yango bana posa batu ba comprendre valeur ya biso ba noir ndepe ba Kamit bazana posa na so avancer bazana posa mingi batu ba comprendre peu importe ba modalité na bango que honnêtement que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas avancer des choses que je ne maîtrise pas sur Bandero Nangai. Mais le Kamit,
ils ont englobé tout, un souci, bazonga, un respect. Prenons un exemple. Qu'est-ce qui est de plus mal de voir un noir s'opposer à un autre noir, sans respecter tradition, na culture? Les pasteurs, mais pasteur nyo se bali na kamitisme. Même yo bali na kamitisme. Mariage coutumier. Mariage coutumier, c'est le kamitisme. Na kati ya kamitisme wana. Basengyo makasu, basengyo masangambila, basengyo lichette, basengyo ba symbole nyonso ya tribu wana. Babingengo tradition. Or tradition bolimbisi. Or tradition wana yango nezali c'est que les ancêtres ont laissé des décennies yango to kosalel. Même sur aucun mariage civil. Avant ba officier à état civil a confirmé a retourna na nini. Vrai mariage ezana nous coutumier. A retourna est-ce que mariage coutumier salema ki alinga zo ba témoin. Pe tuna ba boti ceux qui penza. Donc ozala pasteur, ozala nani, tu es un kamiti parce que tu fais la tradition. Si vous ignorance ni ezo sala ke ba lava au cerveau. Ba laver bino cerveau. Et ça dit que bozo boya boya bino moko. Normalement yo kogai ko contredire bien que ça journaliste. Mais o kogai ko ka soni ya ko ka ko banga ngai. Et c'est vrai que yo même bandiko nanga banso ba kotala ngai soki parce que j'ai constaté une chose. Ba Christo, ba chrétien, ba na facilité à ko yambango. Kebana motona. Tu vas commenter révélé dans sens. Oui. Pour la nini? Parce que ça c'est lavage de cerveau. Et puis à ressemble là. Yo pozo keni na osa biso lavage de cerveau alors. Ngai na go ça lavage de cerveau te ngai ni na ina sa no éveil. Lavage de cerveau ezali manipulation. Éveil ezali oyeba. C'est différent. Oui, ça va. Mais ngai na ni penza na insister sur différence ya kamit na ba église des noirs parce que en fait makambo ezoloba tradition ba ancêtre mais eza makambo o église des noirs et enseignant kabatu eza makambo oyo bato église des noirs so ayo wana opesi bonjour ayebisi yo mbote alobaka français te asalaka boete pona kolobaka ke mundela za mabe mais c'est le même discours. Bon ndeko na ngai mukubwa so na pesi yo mbote monokono eza na monokoni monoko na yo nano eza monoko nini mbote ya monoko te eza monoko na ngai mabeza te mabeza te mais ko yo ngai na lingi opesa biso place nini bino bakamiti na ba église des noirs ba okutana ou bien oyo eza église des noirs ya ba égyptien nde oke kota oboko kota église des noirs oya Congo. D'abord thème ya église il faut kolongola ngo biso tozana dogme te église ezali dogme vandaka na ba écrit voilà biso to dogme te. Je vais avancer. Mais ça moi temps pendant la paix. Église des Noirs, source na mongo evandi azana respect. Il y a source na ba tradition. Et c'est loko wana il faut qu'on applaudisse. J'applaudis. Ils ont l'ongolais complexe. Ils ont l'ongolais bobangi. Ils ont l'ongolais ignorance. Et l'ongolais ayoka soni ya personnalité. Et l'ongolais et pesi écoute courage azana fier de sa peau. Azana fier na terre na ye. Ça, c'est déjà une force. Bah, étranger, nous sommes bazo buna pona ba terre na bango. Car en Afrique, nous bazo sakana bino bazo kabola bazo sa nyonso balingo sala dépôt nyonso bêtise nyonso na bazo tianga image moko nde bazo décapiter ba noir nde bazo boma kakabino allez mosala nzamba rosala. Nous les kamites, nous sommes spirituels. Nous nous réapproprions. On se réapproprie de tout ce qui est à nous des ancêtres. Bah ancêtre na biso source na bango outil na du Nil, Égypte antique. Yango wana source nyonso nde kaboli nyonso. Donc to ça la référence na bango po bango ba memaki civilisation nyonso. Yango no moni quand je suis fier d'être kamite, je suis fier d'être noir, je suis fier de porter le nom de Kofi. Kofi veut dire moi no abotami vendredi na 15h. Kofi signification. Et on avait dire moi na oyo azali moi na ya alingi peto o alingi logique o alingi maele. Et nyango l'avait dire o azali asala ka métamorphose moko ya évolution absolue. Donc combo oyo zalaki na opela ozali prophète. Combo là d'ailleurs eloko mususu là na komi prophète na boy komba Kofi. Na moni yango za koma babe. Baboy son non identité non parce que comme ils ont l'influence.
na boyi komba kofi belé ba chrétien belé ko botama ko la Bible komba pesa mwana ba kombo ezali na boyi komba kofi na boyi komba nyangola oh komwana mabe tout ça là na yo zwa conscience éveil na bi mais comment na ko boya kombo ya terre na ngai na zongisi kombo ya kofi ba botranga na zongisi nyangola poste non nanga et comment na ngezali kofi e wana nyangola et je suis fier na go benga ma Chantal te na go benga ma Paul te na go benga ma Jata je suis africain au moment na moto mora théâtre a ça théâtre a ko seka ba komba ba africain a ko valoriser komba ba étranger lavage de cerveau bazo inisebino bobo ya bino moko je suis fier ba misusu bazaki ba dire merci mais ba kuma ba mundir ba donc est-ce que bon azaki dire merci ça fait ma mais comme mundir ba et ils fait ouais ba signification et là on est loko ngala za très fier et puis bandero na ngai faiblesse na biso Afrique tant que tozala éveillé tokokoma lo ba bengi volonté de puissance na kati ya lavage de cerveau ya ba religion abraïque nyonso wana abrahamique et sali que et rendre bino faible na faiblesse wana ezo sala que boza na volonté de puissance te manque ya volonté de puissance ils ont empêché nous boza na réseautage entre bino d'ailleurs entre les chrétiens moi ba ça ba faire ezarate ba kosanaka et simbaraté boyo kanizate bolingo bo primara bolingo pe ezalaka mbebo na mbebo yo na sur place yo zali bolingo ezali bakamiti nyonso balinganaka kamiti ya mabe azate entre biso bakamiti eloko naza très heureux kozala kamiti eza na frontière te naza na plus de 288 représentants Kamit au Bazana groupe Nanga la Mat Kamit parce que je donne cours. Je suis d'abord un entrepreneur. J'ai une entreprise qui s'appelle Enikobi et qui a 7 filiales et j'ai autant des employés aussi. Mais seulement, je travaille maintenant avec des Kamit parce que ce sont des gens sérieux, des gens corrects. Na travaillé na ba pasteur na Zio Yangai, Koyiba, Lokuta, Basi, nga mukolo entreprise na Simba Rabaste, Bango ko Sasa. Lokuta, mensonge d'un bébé, mais n'a que retraite, n'a que mangengenge. Mais c'est quel monde vous avez? Alors, kamitisme, ça est brisé par glace nyons. Nazana Batu. Il y a Côte d'Ivoire, il y a Boya partout dans le monde. Et puis, l'église est belle, déjà, les gens ne veillent plus des églises. Bazongi, bazo sa libation. Dès Nazana Ebi Kobanga sous démonte. Dès Banda Kobanga c'est ba démon qui est derrière toi au moment où tu vis na yo motomoro molimo ya mbwa molimo ya nyau molimo ya boye oh yo salaki molimo ya boye en fait l'ignorance amène des gens à dire des choses toko moko manasuka ya émission ya biso toko mo chuter je suis sûr que oko lembate ko répondre na invitation na biso sans nous to bengo par rapport à thème autre ozwa na ba commentaire ya ba téléspectateurs na biso ba o bazolanda biso na chaîne YouTube chez biso télévision bo continuer ko s'abonner to senga bino bo s'abonner bo tia ba commentaire alors to combien peu na suka na éviter par rapport à émission lilobani okoko loba malobeza mais comme les émissions lilobezali sokoza na poso mon Afrique et mata sokoza na posa olongola idée ko banga lifelo bimana ba église de réveil bimana ba religion emporté nyonso wana parce que au vivre na bobangi lifelu kingani en réalité sur développer connaissance on comprendre que ça fable et une manière de vous dominer de vous affaiblir ba betombata pesa ba bomi lo banzamba zolokumu na oye ça te rend faible tu n'as plus une volonté de puissance ba salio mabe nyonso tozongi se panzambe mwana nazo kufa nzambe kaka likambu boy balongoli obo moto okomika nyonso nzambe ozokufa nzala nzambe emoka yebi olio telemo ke no luka mwana zobela olio ke non hôpital to ke non n'est pas pasteur donc ça vous rend tellement faible or elongoli bo moto na bino nyonso komika ba nzambe or vous comprenez mal et là on a rosenga ba émission au chaîne ezali ya ba Kristo to yepona ko ya ko tebino mal à l'est ni pona ko influencer bino mais to yeka pona ko éveiller boyeba bobanga koyeba te soko zali sur na yo kobanga te mais soko za na boba yango no mone loko na lobaki avant ko sala commentaire bozala rapide ya kofinga te boza rapide ya voilà monta basoloka
Bo sale la paix cerveau. Bo alimara cerveau. Bo mitunaka. Ou le bo banaka. Taba kotimino limule marubanga mingi. Motokaka na banki. Donc voilà liloba. Nazali nangai dispo na débat son numéro de téléphone plus 243 90 38 21 129 plus 243 90 38 21 129 WhatsApp. Combien appel direct, c'est difficile à yamba. Au salaire WhatsApp, je peux réagir. Biso lo bara otep. Son a tcheboy, les salutations. Kuna beaucoup m'kobanga et à celle biso bakisi. Merci beaucoup, monsieur Kofi. To yambio, to fungoli yo série ba émission. Comme ça, to mekapé ko creuser un peu kami tes anini, bakamni bo sala kana ki kami tango po. Ba tu pe balongola ko banga comme ça ba yeba ko distinguer le vrai et le faux aussi. Avant je suis rapide hein. Tango ko sala recherche. Sur OK na Google obeti c'est quoi kami on retomber na erreur parce que ba présenter yo spiritualité égyptienne, magie, tout ça, exadia gaffe. Or, tout ce qui est dans Google, c'est pas tout ce qui est véridique. Ah bon? Voilà, il faut déjà y bango. Ah, il faut y bango. Il faut y bango. Tout ce qui est dans Google, c'est pas tout ce qui est véridique. Ça, il faut na. Mais pourquoi ba kamit ba corriger en côté? T'os corriger, mais ça, ils ont déjà. Ah non, ba robe en magie. Voilà, il faut faire très attention. On ça la recherche dans Google, on si moteur de recherche, c'est pas ça sur véridique. Non. Donc, ils ont magie. Non. Merci beaucoup, Bolandi Bisso, Bozala tolérant, Bondi Mabiso Pendenge Toyeli, parce que Toyebi ke ezana ba genre émission oyo bino tozala ko proposer bino en gote na chebiso. Ndekwaye tolingi to occasion de cloche mususu. Bible yemoko lobaki que totika ivre na nini ekola. Tango yokola toyeba ya malamu eza wapi ya mabe eza wapi. Merci beaucoup na bato nyonso Bolandi Biso, merci na Fabien oyo azalaki na sima caméra, merci na président Chic o apesi biso opportunité ya ko présenter émission oyo ba monteur nyonso to pesi merci pe kuna na régie finale tozana Mosolo tozana Elipe. Bango nyonso bazali ko tia maboko na kati ya Chebiso télévision pour que mosala esalema malamu tokutana mbala sima. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tisekedi. Mbote bala nyonso banadaka biso na kati ya notre chaîne oyo babengana kombo ya Chebiso télévision. C'est votre humble prophète Samuel Eric Kasongo wapi biso nso bozali nzamba lola mona moto apambola bino oyo tuna innovation ya sika na kati ya mission na bino malamu bozolanda oyo nango na kombo ya le débat kayako défendre ozali religion na yo lokola mboka sa mboka moza laïque naka ba confession religieuse nyonso na bino ba pasteur ba prophète tobengisi ba musulman toki mpe bato église de noi tobengisi bango bato ya Biblia Congo bato ya Nero mpe tobengisi bango témoin de Jéhovah bato église des saints ba servant de l'éternel ba mfumu tobengisi oya tous les religions nyonso confondues bato ya kimbangisi tobengisi bino boya tobengisi bato ya tata onda yaka tofanda pour que toyeba bosolo est-ce que nzamba za nzamba ta mwindu tofanti prophétesse awa tofanti mutu église de nord awa tofanti ya pasteur awa tofanti musulman awa yaka pour que bato bayeba connaissance wana contact eza déjà wana benga votre humble prophète Samuel Eric Kasongo yaka tofanda pour que toyeba bosolo kosanga te si omoni ma religion na église na yo yaka na connaissance oza nango yaka pour que bato bayeba connaissance wana pour toyeba bosolo. Merci. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements.
Le cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée première plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPIA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPIA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. oza congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance.